Uhuru ndeko. Uhuru. Tumoni bino Uhuru mbongo ye a libanda ya Occupy ba bengi bino boya koloba. Connexion ezali entre mouvement qui Kipwanza na bandeko obazo Occupy ba place ba bank. Uhuru ndeko ndenge tozomona wa tozana Occupy simple mouvement d'occupation, mouvement international d'occupation. Toya wa lelo poto la ba mouvement d'occupation qui ennemi na bango za pe ennemi na biso. Donc Occupy simple ba obunda contre ba banquier. Ba centre financier ou ba contrôler mbongo nyonso ou ba financer ba viol na Congo ou ba financer minduki makamutu centre na bango financier yango na toza awa lelo poto la bango ke biso na bango tozo opposer même ennemi ba banquier. Donc to beng bango na solidarité charité te toya wa poto yebisa bango ke non toza na solidarité na bango so bango pe baza na solidarité na biso po tozo bunda ennemi moko ennemi yango comme na impérialiste ennemi yango comme na capitaliste na forme ya finance na forme ya CAC na France na forme ya Wall Street na forme ya London Financial Center bango nyonso toya wa total ndenge balala wa po ba occuper po vieux biso to vivaki ya sécurité zate lobby ozomona lobby te mindele ba komo vivre en lelo donc ya wana toye poto bisa mindele ke bienvenue na monde ozomona lobby te insécurité totale na français ba benga ngo mesure d'austérité na anglais ba benga ngo cut back donc ba gouvernement européen nyonso ba komi ko kata ba forme nyonso ya attaque sociale na ba population na bango population azo paniquer donc baza ba allié potentiel na biso soki totel bango programme moko clair na ba demande claire na monde entier. Uhuru ndeko. Ko peut biso exemple ya ba compagnie ni baza na bazo piller Congo. Eza facile hein ba piller à Congo Barclays Bank, Citibank, aza partout Citibank na France, na Angleterre, na Congo partout. A piller biso partout. Donc par exemple ma casse yango wana eloko il faut to ça il faut to luka stratégie nini to tia bilongisima ya ba nini organisation financière wana to luka bilonga ba CEO ba PDG na bango ba nini to to yebi yo to yebe longi na yo to yebi yo to financer minduki na Congo yo zo financer viol yo zo financer bo yo to ça ka coltan to tia bilongi na sima biloko wana po to bangisa bango po mouvement o libérer Congo eza au-delà eza mouvement international donc eza au-delà frontière à Congo. Mouvement libéré Congo, il faut à la idéologique. Mouvement libéré Congo, il faut à la philosophique. Donc il faut na ba idée moko ya sika frère. Donc il y a wana l'autre et tout là que ça va ndékoké. Solidarité à mindele eza les bienvenus mais na condition na biso. Na moni na France ba ndékobélé ba o ya ba non to voter Marine Le Pen. Non. Botia ba condition Marine Le Pen. Bo c'est Marine Le Pen so lingi biso to mobiliser ba africain ba voter yo. Biso to lingi reconnaître génocide na Congo. Sur ces conditions là sur ça les côté pour pilote nyonso pilote à France des nations par rapport à biso africain est agressif. Yo siko ye au cas que so échanger pilote Sarkozy longo Marine Le Pen de France a comme gentil. Non, crise il faut pas répondre dans crise financière. Ba répondre dans na ko attaquer ba africain. Donc Marine Le Pen so bolingi bo mobiliser pour ba congolais ba voter, il faut poser na ba demande claire. Il faut bo keneka net charité mo bo PC ba voisanga ya pamba. Uhuru. Ndeko ko biso ba ndeko mususu bazo loba ba français ba ko oyis ba les cambo expliquer ce qu'on parle na Marine Le Pen na ba ndeko mususu na Belgique.